Pouloulou a pouffé na poison. Botika kolobake Chico Pouloulou alingaka pour ma vie de loin. Ba comédien bobo maman nous salité ya ndako na bino. Ba comédien botika loba loba. Na finga man internet ya papa mona moi si moko boye. A finga ngai likolo na bino na côté la kabino. Matanga ya Chico Pouloulou le boti mutu mutu. O ba tie poison. O ba sali boye. O alingaka pour ma vie de loin. O yango songeliye. Nyoso to wana ba congolais bozolo bango pona nini. Faire kinga kati oyo ekaboli ba groupe. Ba président ba tie ba numéro na bango même ba tie ba numéro ba na te. Mais ba tie ka ba kombo. Affaire Kingakati et Kaboli Bakou. Affaire Kingakati, Bozana Matanga, mais Bozo Bina na Kingakati. Ba fan très fâché. Est-ce que maman Olive, il fallait reporter? Kobengi sa ba comédien nga bengi sa kiwana. To fallait tika kaka bengi sa ba ndenge ba kati makino wana et matisi fan mo na mona kobi na kutu mafuta zo matanga ka tango na zo mona. Et kobino bazobi. Bande konangai eza tala lelo yo comédien so beta lisolo na fan na yo po yo kia continue lo $100 loba ko to western obandi ko betele lima solo ya famille na yo ya théâtre omoni kutu te abala kutu mosa bien te omoni kutu te Voilà, sali na baboneko nyonso bozolanda biso à travers le monde. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Jerry Kobetox D57 de la presse. Aïe aïe aïe. Na bisa rabino à chaque fois moi na mobali ali tuto ya mbomana zolo yo. Asa la rabino musala partout ekokutanga. Vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na Feza TV RDC. Feza TV RDC ya yemoko mabela dinganga mwasi oyo azakala motema ya kosalisa batu depuis Londres na pesio bambote belé. Bon continuer ko s'abonner, ko aimer, ko partager ba vidéo na bino pe boko zo ba information ya sir oyo mwana mboka oyo atia drapeau ya kingo tang atia drapeau na kingo tango bato bako tumba drapeau tango ba misusu bako kata ngana kopesa République démocratique du Congo valeur parce que c'est mon pays, je suis du centre ce qui va teki mboko na telengani na kokende wapi. Merci beaucoup na cadre ba pesa biso oyo esika ya mon papa mon papouche Matika Songo esika tokutanaka na ba merfi mobali ya pembe ya mbinga ya tai esika to solo laka masolo oyo ezo déranger batu masolo peso sepelisa batu lelo na yeko sala bino analyse parce que batu bazo tuna Facebook elinge panzana YouTube elinge panzana affaire liwa ya Chico Pouloulou yango bomoni na porter signe ya noir oyo na kingo na moto pe awa na loboko na tiendenge ba joueur ba tiaka atole la Chico Pouloulou na kimia po asali musala makasi na mboka oyo. Chico Pouloulou alongola biso souci ya papa na biso Masasi Kabambo azaki ko jouer kizengi parce que ba fait Masasi bazaka ba polyvalent basali ba polyvalent na bazalaka ti lelo bazo sala kaka musala. Chico Pouloulou ayaki pe a tie école tala ba kizengi lelo nde bakoma ebele na théâtre congolaise. Donc aza mutu moko to lele na kimia tokolobela matanga ya Chico Pouloulou lelo boti mbutu mbutu o ba tie poison o ba sali boye o alingaka pour ma vie de loin o yango ezongeliye nyoso to wana ba congolais bozolo bango pona nini. Et deuxième sujet na biso affaire Kingakati oyo ekaboli ba groupe ba président ba tie ba numéro na bango même ba tie ba numéro ba na te mais ba tie ka ba kombo. Affaire Kingakati et Kaboli ba groupe. Affaire Kingakati, Bozana Matanga mais Bozo Bina na Kingakati. Ba fan très fâché. Est-ce que maman Olive, il fallait reporter? Kobengi sa ba comédien nga bengi sa kiwana. To il fallait tika kaka bengi sa bango ndenge ba kati makino wana et matisi fan moko na mona komi nga kutu mafuta zo matanga ka tango na zo mona ndeko bino bazo bina. Bande konangai eza ya koinda mabe
toko kende wapi na makamboyo. Merci beaucoup na Fifi Ndongala ndenge botika ranga ite. Merci beaucoup na Chantal Ndongala. Merci beaucoup na Zola de la Cruz, ma meilleure chemise. Ozo bougete na ebite Jerry Kobetox sa sali nini. Ba betelo da lisolo nanga mabe. Po ba te bele so ba kaka to so boka mutu moko na bango. Ba ki obeta lisolo mabe. Ba côté la Francis Chiyo na privé, ba ebisa e makama mabe. Mais le quoi ça mutu nanga a solisa nga kaka. Voilà, to banina on liliwa ya Pululu. Bande ko botika koloba ke Chiko Pululu akufi na poison. Botika koloba ke Chiko Pululu alingaka bo ma vie de loin. Ba comédien bobo mbama nous peut salité ya ndako na bino. Ba comédien botika biloba loba. Na finga man internet ya papa mona mwasi moko boye. A finga ngai liko na bino na kote la kabino. Mais tala lelo yo comédien so beta lisolo na fan na yo. Po yo kia continue lo $100 lobe akoto western. Obandi ko betele limasolo ya famille na yo ya théâtre. Omoni kutu te, abala kutu mwasa bien te, omoni kutu te, chéri kutu azakana mwasi na ndaku, omoni kutu te, matika songo kutu asala ki boye. Yango musala ngo boye laka ngo apona ko tonga batu. To boya ka bokoma ba kroni fuati, na bokoma ba maboke fuati. Po ebele pe na somo na bino bozaka ba fan na biso ba no betele biso maboko. Mais toya to kota na bino na scène, to mo sala na bino musala moko, to mo simba na bino pe ba micro. Mais bozo keleka ko tonga ka bato. Na ko tonga ngo pe bozo avancer te. Lelo mowei lokola Chiko Pululu bozo tongele nini. Bozo finga mwasi na ye, azala mabe, azala kitoko na apesa ke mbongo abala ye. To ninga vana na ndako na tika saka loso na ya fufu balesa bana. Na sukawa babela ki ndako bobimana na ye na bana. Na asaki ordonnance ke sumla mobakisi. Bato na solo ka bozonga bato. Yo comédien ozo bete la fan li solo bongo. On la kama mabe génération tina ya se. Et ça le sens te ba palpite ki wester à $50 na ba $100 et comment ça la bino. Na ba poudre magique bo pa kolaka. Na ba li tita li kaza na salo lemo to yebi angot. Ale bozo bo yebi ça mona mosa na poto la ke gera kola na pasi. Bo yebi ça na comédien na bimana na famille ministre. Bo yebi ça na. Et belo ba ngana vuta na famille bien wapi to yebani boko sabata poto. Biso tout bato pasi. Atolo ba français za koza na mbongo te. Botika bakunda Chiko Pululu na kimia. Botika koloba Chiko Pululu alingaka bo ma vie de loin. Vie de loin lekina te va témoigner que Pululu mutabomaki. Explication musu muta expliquer ale bino mo balu so na ndenge na bino. Botika biloko wana. Bino pe ba fano ba songi ki na Facebook. Oh vie de loin faut expliquer ma kama malade ne bien. Ya yo nini? Au moment où maman a bien azoté ngana Kinshasa azoté la télévision 14 pouces mais quand tonga bato Kinshasa on dirait problème sokini. Nous pas on a bien tiré la non clôturé na veni. Mozo se distraire kaka na poto. Na bata maboke bo sanga na bango tonga. Botika biloko na to koti 2020 ebele to yungu la bino. Chiko Pululu apona mwasi elongi mabe apona mwasi kitoko etali ye moko aza mama ya bana na ye e bandeko bazo tuna nga par rapport à acte on ndeko papo se asali nga na kama ba acte musu esala mi bo tuna mutu ye moko asali papo se aleki na bana soki bana moko boye na TV na internet na mwasi moko boye alobi mwasi Chiko Pululu e engagé ye etali nga te et puis océan na moment okana okosa makambo wana. Mais moi je comprends pas les comédiens. Batama boke. Na ebite zanini. Nous surtout na bozo ka bo pelisa moto to le lande kona biso na kimiate ou beza problème ni. Moto oyo to ebi ya suka tika ki ko vivre na Pululu oyo zaki okena ndaku ne ba yambio c'est Koko Bikotele. Moi si na ya kufina maboko na ye.
botika biloko wana bozo sala tolela muninga na kimia malgré to yinaka ye to wanoko tshena ba film te na ndenge pe ba fan bazoloba ke abimisa bana ebele na internet banango ba négligea ye banango basalela ke loko te etali kaka bango banango ba négligea ye wana soki papa na bino akufi na maloba na munoko ke bo négligea ye bino monde mtozi bilakeli mabeti bongo ya biso nini biso pe ba oto bimisa bana te soka zwi apesi soka zwi te kaka ye na nzambe na ye essentiel tosalaka po mokili ndima tolela ndeko Shiko Pululu na kimia na limemia azali comédien munene asali musala munene na kata mboka oyo tolele na kimia totika nano makambo oyo ya kolandaka ba règlement de compte wana ekoma leti tokabola kaya vide loin tokabola kaya Pululu bolingi matanga ngeko mabongo bendenge ni totika makambo wana totika biloko wana. Voilà, deuxième sujet na monsieur Ali affaire Kingakati o bandeko balobi comment ba commander bozo ke no bina danse na moma bwana matanga. Bon, bandeko poto allez-y comprendre que ceux qui ba commander ba bini danse eza muto achele ba musique ndasala imabe batoyo bozala matanga boke ko bina et puis na bino muna muto oyo yambi bango ocheli bango musique est-ce que bikite bazana matanga nous sommes ma baise à partager. Nous sommes des Bantous. Bantou bazana na façon na bango ya kolela mutu soka kufi. Mutu a kufi oyo aza n'importe qui te. Pour nous la marka qui na époque na ye a marka qui. Ebele le lois sa théâtre lupango la ni lupango na bango ba yebi kuté ka sala théâtre. Mais tala poudre ebele, tala ba respect ebele. Donc mutu a kufi wana to pesa respect. Et bato ba komelinga ba message na ngana tangango balobi fallait maman Oliva reporter raconte wana selon bato ndenge balobi parce que esali mabe ndenge ba comédie ba bini et puis bino ba comédie bo bini vous êtes des responsables yo zana matanga ato ke fête moko boy okotika bato bazana na titi da fête bazana na titi da fête yo zana titi da matanga sana titi da matanga makro na fête omeli moi mai omeli moi ji ok bino bo bosani na bino le quoi congolais na comédie bossa na avant wana nini mampala ka ya mbongo ba pesa bino na ba Thompson to makujo simte sali bino bongo boxi ba comédie soni nga kutata bo yini nga sina lobaki na longwa na théâtre quelque part so bazolo ba mabe na biso pe bazana raison tala lelo ne ba fanatique ba noti ne la biso ba $200 na ba $300 na ba $500 na ba 1000 et ya lisusu kotongana eleki omoni chérie azalaki kutu mobali intel omoni chérie mikola ko biko makutu na intel omoni fâché kalombwa mikola zo makutu na intel omoni matika songwa azo makutu na intel omoni kiodo azo makutu na intel yo moko kobende ozo teka bandeko na yo muta pota senga numéro ya ndeko no comédien opimelié nazaka nango lisu te eza pasi bobongo la mitema tokomi na okota 2020 bobongo la mitema 2020 yango oyo bobongo la mitema ba comédien bosali soni ya kobina na Kingakati mais ngai na yebisi na ba fan bolimbisa bango na kombo ya Chéri Kobetox bobosa nango soko lingo boma mutu kanisa ta mwa bobolwa mo mukia salela yo basala basepeli sabino allez-y comprendre que baza bato balikaka na moment ya stress na moment ya pasi babosanaki na bango ke baza na matanga bolimbisa bango na sengeli bango pardon na kombo ya nzambe na likolo ebele bozo sala ba fiera bakobeta kombo na Google ekobima te misusu pe boloba po guerre kotia Kingakati chaque Kingakati kotia guerre na ba comédien yango biso nini Kingakati 1 tokenda te 2 tokenda te 3 tokenda te 4 5 okende pe neni kombo na Google babeta ke bimaka te maman Oliva oyebo ndenge ni
émission pour les karaté. Pas bien une émission pour le charisme. On les qui n'a mouta ça la moka. Charisme na charisme. Pas bête. Ce qui va bête Gino là na Google. Google est sans. Ce qui va bête Christian Shoga. Ce qui va bête Jerry Kobetox de la presse. Au bas la tout. Et bon, mais il faut travailler. Bon, tu as un peu qui n'a pas comme ma coterie, qui n'a pas comme ma qui c'est à Wapi. Qui sont dominés nani? Maman livre. Oh, dominé nani? Oh. Bon, tu as ma qui c'est là. Bon, on peut ça tout ça ma casse qui c'est ni. Et ça la coterie, il y a travaillé. Comment on a goûté les quotas? Comment on a goûté les bases bêtes? Comment on a mususu? Donc on se dit mais d'accord, on se dit et les autres. Film ni no so sala et marquant internet pour pas benga yo. Film nini au sala déjà marquant internet. Chéri comme ça sala film Yamado. Chéri comme ça sala bolingo ba pombe si la raté. Chéri comme ça sala ba petite selfie. Chéri comme ça sala AVC. Chéri comme ça sala Kota Pona. Chéri comme ça sala Lupangu ya ba mango écrit par Blandine Mafuta. Chéri comme ça sala l'argent ne fait pas le bonheur. Chéri comme ça sala le peuple d'abord. Tala Indoussa. Déjà, dans ma 2000 ceux combien ont joué des films et le peuple d'abord. Parce que il y a muto solo balelo. Ba robeng son ndengeni. Ba biso ba chéri comme soto ke kinga katité, j'ai dit clair et pe na za net. Na ko kene kinga katité ba robeng sanga te po ba yebi. On a ça. Ba yuma ba journaliste, les muta sala liste ba journaliste. Ayebi Jerry Kobeto c'était Ayebi Jerry Kobeto ça yebi Indoussa salaka abengi c'était parce que on appelle kinga katene comme sous comme makambu mususu na kokende kuna te le bata je sais tipo yo monanga depuis bokenda kinga katina chama kolo na za na teni bino bandeko na bokenda ngoti rigueur te mais bokenda ngope bosala honneur. En tout cas bata poto ba fan balingaka biso na bino ba sepeli na ngote mais lokwa ngana zaka mwana mbwa na bino moumbu na bino cheka Kongo na bino na ebisi bino na sengeli bino bolimbisi bolimbisa bango ya bandeko poto caprice bolingo bien tika kanda pardon les news des stars ya zo mabiala tika kanda la maman rouna autant que muta complexé fana quit héros yo fula gérer nga ngana bimisa na ngana bimisa te ngana beta pede na bino wana bokenene kinga kati ngana bete na matanga wat na morgue bolobi ote chéri bululu na yo chéri na matanga so nanga ngana beta mutu afinga ngai na bino ntoke ko bina mutu ashi pa macha la mona baze belé Moutouache, faut moi la degré niveau ya moutouache. Bobo ça na bino ke bwana matanga. Nzamba limbi sabino, bana poto ba limbi sabino. Bandeko bozo déranger nga chéri Kobetox, okanga photo te, ozalaki, obatami na tikala kokende kuna ta mukolo moko te, koko panga sudi. Baza IDPS na Londres. Na tikala kokende kuna ta mukolo moko te. Pascal, producteur à Chico Pouloulou Azoya déjà, à ça derrière la nouvelle Lubumbashi, ou taki Tanzanie, Galamik de Togozalana, awa, na tigala okende kuna te. Tala ba komi 50 na niveau na publier na page Facebook na na lobaka ka bolo bisanga kaka. Na kenda na ngaki ngakati te. Ate ba benga pe na okende te. Il y a rien de spécial là-bas, il y a rien en face. Moi je suis chief
na obunde la cause nga lata drapeau pour na congolais nyonso balia eza clique mote bobeng sanité bolia te nga linga intérêt peuple congolais nyonso. Merci beaucoup to komi na suka analyste ngato sala bino na Feza TV RDC mabela dinganga to panzanteke bandeko nanga ba comédie bo sali soni mais na sengeli bino pardon na sengeli bino bolimbisi bana poto bolimbisa bango nzambe na bolingo a touché mitema na ba bongwa na 2020 oyo ba merve na batunyo so bolanda kanga ba merve batunyo so botika ngate ba merve na bato bofinga nga na kola na famille pasi tozana eloko te to souffra na famille na biso yo muto kola na simandako na biso ta mama so bokola biso na papa la biso yeba ke to kola na pasi continue ko finga nde yango so pesa biso makasi ko sala musala tozana matanga tozolela émission ya suka yango yo ya 2019 kimeza na mabota na bino ba fani tout ya Feza TV RDC 2020 tosala bino musala makasi boss nanga sibu mutombo na mopanzi na peso mbote Ben Mbuyamba motema ya mama Anne-Marie Mbuyi mokonzi ya Lubutin Brigitte Savané na peso bambote bele misenga motema ya Kai Kaembe libula diamant ngana boka ba prêtre Zola de la Cruz tala pe kotoyo. Merci na assistance ya Gauthier Business. Merci beaucoup. Tokutana la prochaine. Tozana matanga tolela. Mamba lobi été ya bino. Botia yango ranking te na ba fante boso na ba fante. Été ya bino. Merci. On se retrouve en 2020. Ciao. Cobedox.